Bonjour bande kunangai, bonjour, bonsoir, ça dépend na bisika bozali. Nazongi libino lisusu poto le bela deuxième épisode, deuxième morceau na oyo to uti ko solola oyo to bengi bokono ya AVC. Eloko nino ko sala quelle prévention oko apprend oko zwa pour éviter ba dégâts bokono ya AVC. Bokono ya AVC ndenge na ute koloba na bino eza maladie oye bomaka tous les jours 15 000 personnes 15 000 personnes na monde kufaka na maladie oyo 5 000 bazalaka handicapé 5 000 bazalaka traité leur vie na bango 5 000 bakufaka donc eza maladie moko faut vous allez vraiment très prudente ko yeba eloko nini ko solo na nzoto na yo ko tala famille nino vandeli est-ce que ba famille esika nazali bazana bokono yango po yo moko pe oyeba ka ko sala ba examen ba test ya nzoto na yo ko zelate et comme trop tard. Donc ba prévention nini to zui lelo pona ko éviter bokono ya AVC ezali d'abord il faut ko changer alimentation na yo puisque ezana ba biloko mususu to liaka oye memaka biso memelaka biso ba malheur côté santé. Donc changer d'abord manière façon ya alimentation na yo pour éviter ba dégâts ebele pour ozwa bokono ya AVC. Et loko mususu ezali pona ko prévenir ba dégâts pona ko zwa bokono ya AVC ezali il faut ko diminuer comme la cigarette pe ezali ba facteur à risque o ezo mema biso na bokono ya AVC. Totali lisusu diabète eza pe risque eza na kati ya ba facteur ya risque oyo ekoki komema biso na bokono ya AVC soki oza na diabète oyo eza non contrôlé non traité eza mabe ndeko na ngai il faut ko sala attention soki oza na kawana ya diabète se faire soigner kozela te ke ba dégâts et mata et augmenter et mema yo na ba risque ya kozwa AVC. Tango pe ozali ko sala ba activité physique régulière te ezali pe malamu te puisque nzoto na yo ba muscle na yo esengi obujaka. Donc ko sala ba activité physique eza très important na nzoto na yo puisque tango nzoto na yo eza ya kovanda eza ya ko bouger te eza pe bien te pona santé na yo. Donc neti comme susu obésité obésité bato baza na surpoids eza facteur ya risque oyo komema yo na bokono ya AVC soki osali attention te soki osali quelque chose te pour obésité na yo ezala na ba poids normal. Donc obésité pe eza pe ligne oyo ya facteur ya risque pour ozwa bokono ya AVC. Donc ndeko na ngai bouger sala zwa alimentation ya malamu yeba eloko nini ozokolia contrôler biloko na yo nini ozokolia tango ozokolia ozosala ba course ozosomba biloko na magasin tanga ka ba étiquette biloko nini ba pourcentage ya ba graisse ba sucre ba mungwa biloko wana nyonso tu oyeba yango oyeba biloko nini ozokolia puisque ceux qui contrôlent les athées au bandokolia bilia donc aprendre eza ba problème à santé. Donc kitisa ba poids na yo diminuer alcool diminuer cigarette ko fumer mingi te bouger 20 minutes par jour et c'est belete yangonde et sengaka vraiment ceux qui oso sala attention c'est ça oso sala pe examen ta une fois par année babenga ngo examen manuel comme ça yebi état de santé na yo puisque ceux qui ont na famille o bazana oza héritaire ya bato o na famille na yo bazana bokono ya AVC wana vraiment est très important de konangai o sonner signal d'alarme puisque kozela longtemps te po AVC zo boma AVC na Kinshasa bato bakufela kango ebele sans koyeba donc façon mode de vie na yo eza comme il faut eza normal te donc yangwana pe memaka ba dégâts pona kozwa bokono ya AVC. En tout cas ndeko nanga j'espère que yo nangai nandeko mususu aza libanda boyoki quand même conseil boyebi quand même eloko nini na kosala pona ko prévenir ba dégâts ya bokono ya oyo to bengi AVC. En tout cas ceux qui ba question ezali n'hésitez pas à m'appeler ko tindelanga ba email ko benga ngai na numéro na ngai ya GSM ya bokono babiso TV
comme ça nako répondre bino toujours. En tout cas, bo soutenir ngai, bo like belé, bo tia ba like na bino belé bandeko na nga, bo abonner massivement, bo partager vidéo na biso na bandeko mususu po ba yeba eloko nini musala nini tozo sala ekozala malamu po pe musala na biso ekende liboso, puisque nazaka wana pona ko betela bino sete pona bokono pona santé na biso. En tout cas, j'espère que to se comprendre bandeko na ngai, soki okomi na ba âge koleka ba 60 ans, il faut que ça la toujours ba examen pour na koyeba, puisque AVCP et beta kape mutu oyo alekisi 65 ans oyo aza na kati ya 60 ans okende 65 ans likolo et AVCP touchaka pe ba jeune wana eza ba cas exceptionnel. Donc eza très important ya kosala attention, puisque sans santé eza ba dégâts, sans santé eza mobulu, sans santé eza bulu eke. Donc très important ya kozwa ba prévention pour na ko éviter bokono oyo to bengi AVC. En tout cas, merci beaucoup bandeko na ngai. Na tiki bino bozala malamu, na souhaité bino santé elamu obo pikiliki bwanzoto et bozwa ba prévention ya malamu po bo éviter kozwa ba bokono ya AVC. Nzamba lola batela bino, tomona ni mbala sima. Bye.